partout vous êtes dans le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler tout le solo là ensemble. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, Bonsoir. oui, bonsoir, bonsoir, frère Trésor. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Disons que tout va bien parce que Dieu fait grâce. Ça va. Dieu fait grâce, amen. J'espère aussi dans mon candidat qui mes amis. Kimezanango, kimezali, très bien. Tozo linga, no linga to solo la nayo. Kaka ndenge to salaka, kopesa na batoli ndenge to salaka. Après, un instant, je vais mettre. Ah bon, c'est passé déjà. Ok. Ok. To pesa na batoli ka ndenge zalaka na kati ya communauté. Yango to linga to solo la ensemble na bato oyo balanda biso na Congo température. To meka to solo na frère na biso frère Trésor concernant les histoires qui se passent dans notre pays. Donc biloko nyonso en général. Donc to solo belelo ko moko teza bongo te frère. Bongo, souci eza plus toye bakolamuka esika tozalaki ya kokwea totelema ya kobuma tozonga na nzela. Amen. Ok. Frère Trésor, tozo solo la na yo lelo. Bala liboso na Congo température, mais toyebi ki eza mbala ya suka te. Toko bandaka kozwa yo pona komeka kaka ndenge tosalaka ko motiver la population, ko motiver la communauté parce que mutu moko te aponaka communauté. To se retrouvaka toza na kati ya communauté wana. Et ce qui est bien, ce qui mutu nyonso alingaka ke communauté na ye ezala bien. Alors, si on a quelque chose à ajouter, to kobanda ko solo la kaka pona komeka kaka ko fortifier la communauté comme on le fait toujours na kati ya ba vidéo o to salaka na ba YouTube. C'est ça? Oui. Ok. Frère Trésor, vous en avez avant de poser une question. Na eloka na loba na sepeli pe na opportunité opesi na koyeba ko se voir pona ko solo un peu na communauté na biso ndo lobi lokola ba pona ka communauté te eza sengo boye kokutana na bato yo poni te menzame mutaponeli eza déjà libako malamu c'est pas bina no panzi na ya koleka. Amen. Ok. Frère, donc question nanga liboso avant to banda. Question nanga liboso o to bandi nango. Na ngina ye banano. Oh, ba question nyonso eza kaka ya église te ya religion te bandeko o bazolanda biso bo tout sama mabaku te ke awa to une église awa église te. On essaie de se fortifier tout simplement. Ba question ya église ya ko sambele ezali ba question pe ya social ezali. Donc toza na ba question belé to préparer na frère na biso boko kuta nyonso na kati donc bo se déconnecter te parce que lo ki question liboso ezali peut-être ya makambo église. Eza juste parce que to banda kana nzambe na makambo nyonso to salaka. Parce que nous sommes quand même une communauté 80% to croyaka na nzambe wana o akela biso. Frère nanga question liboso ezali boye. Pourquoi ba chrétien bandimi na ba église de réveil majorité? Pourquoi bango basalaka neti bazo confondre bazo mélanger grâce oyo nzambe atia na kati na bango na matériel. Attends, je vais m'expliquer. Grâce oyo nzambe atia na kati ya bandimi bandimi ebele ba combina j'ai l'impression que bazo combiner yango na matériel, c'est-à-dire ce qui muto azo sambela il faut à tout prix azala na voiture, il faut à tout prix amener vie à bien. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que vous pouvez expliquer biso wana nanu? Ezalaka nini oyo esalake? To sali yokola to tenga mimuke. Que to como combiner makambo ya nzambe na ba bien matériel. Au moment ba pagano pe bazalaka na ba biloko matériel wana. Mais pourquoi et comment lokola sujet moko boye? Donc ce que vous sambela ozana eloko wana to mona ya sambela kanini tala kutu. Ok, expliquer biso nanu place wana ezalaka nini? Bon, na pamboli nzambe na libako opesi ngai ndengo lobi pona nini ba chrétien balingami ko confondre grâce na ba bien matériel. Et donc liboso déjà parce que la plupart pe na biso ba Christo surtout bato yo
basosoli nanu bolingo ya nzambe te yango ayeba mpe kososola grâce te nde tobenga mingi grâce na lingala ngolu ngolu ezali eloko oyo moto azwaka yango ya ofele afuteli mbongo te alors il faut koyeba na bomoi na yo nde oza kobika eloko nini deja ozwa yango nanu ya ofele eloko ya liboso ya ofele oyo tozwa oyo nzambe apesa biso oyo basombaka yango te mpo bateka yango na balabala te atoyi na mbongo mpe kosomba yango te eza bomoi deja moto aza na bomoi eza moto azwi deja ngolu ozomona eza eloko ya motuya nzambe apesa yango na moto nyonso tu or so deja ozwi ya motuya oyo etikali kobomela yango nano nzoto te ya motu eza nano kowelela nano koyeba ngolu ezala kati na yo yango yesu ayaki kopesa bomoi na ye avanso mpo te biso te bakozwa ngolu wana ya kobika mpe ya kozala na bomoi wana eza eloko ya liboso alors soki bato bazososola te koyeba kokabola materiele na ngolu te ekozala mpe mosolo ya mosusu azwaki mayekoli yango malamu te balakisaki yango malamu te basosolisaki yango malamu te asalaki affermissement te voilà to azwaki affermissement te ube kozala mpe ke omoni moto mosusu aye na église mazwi affermissement te akomi kaka frère abandima moko kofanda na kati na église donc yango wana bible elobi faut toyelana kozwa enseignement même yesu ntango ayaki na se na moi oyo avandaki na badisciple nzambe oyo azalaki aye na se na moi oyo avandi 3 ans na badisciple chaque jour abandaki koenseigner bango omoni enseignement mpe eza eloko moko eza très important mpona moto kososola parce que so otuni moto oyo omona moto azali 10 ans 20 ans na église otuni ayebisa yo en un mot grâce eza nini omona kotatabana kobeta maloba ebele sans ke apesa yo le vrai version to le vrai nini raison ya grâce or grâce ezali eloko oyo nzambe moto apesaka mpe eza bomoi ya ofele matériel eza moto alukaka yango ozomona nzambe apesa mosusu kapasité ya koluka matériel yango wana mpe bakokonfondre yango te parce que oyebi nzambe oye mpe na kolanda ya matériel yango wana mona libako ezobetisama mingi na bato baza kosangisa ngolu na matériel oyo matériel moto azwaka na nzela ya mosala na nzela ya moluki mais pas na ndenge biso tozokoluka na ndenge ya ngolu parce que ngolu nzambe kaka moto apesaka yango mpe okoza yango nini par ailleurs vraiment nalingi nabakisa wana moke frère trésor omona mpenza soki paster aza nano na debi bapaster na kutu bazala na puissance moko ya nzambe bozala na saint esprit mais omona soki paster aza pieton tozoloba na communauté na biso surtout na afrique kuna soki paster aza nano pieton asombi nano jipe te ndako nani église neza kaka batole boye batie nano makambo nyonso te eza rare omona bato ya bien baya kuna omonaka kuna sapato nango ekota kuna ndeni il faut nano passer azala nao na biloko ebele azala na bajipe eza bla omona penza église etondi baclimatiseur bakoti batie na kati ya église nde omona église etondi donc mpona nini tosalaka bongo vraiment nga na kompena yango te bon omoni esika wana mpe fo kososola ete omoni neti moto oyo azangi aza na posa azwa alors soki naza na koluka naza komitungisama alors soki nake mpe mpa moto nayebi ke asangi kozalanga mpe mpasi mpona mipesa vraiment parce que nake na makanisi ke naza na kozanga je manque c'est pour cela nakende mpe kuna mpona azwa alors soki moto wana nga mo mpe nasomona azwi te naokende kuna mpona ni mpona luka nazwa ye moko aza nango te donc c'est ce qu'on est en train de dire c'est-à-dire tokendaka na église mpo tokende kozwa tokenda koluka mpo tokota na royaume te parce que problème soki ya moto ezaki objectif oyo moto akokendela yango nde moto kodetermine eloko nini azokende kasi soki azokende koluka nzambe ata batendele na etoko soki eza nzambe priorité na yo okovanda na etoko so batendele kolia ebonga so nzambe aza priorité na okovanda na ebonga mais soki oke matériel alors so bavandi na ebonga yo oza poso ovanda na diva okolinga te yango wana mpe esika nyonso te eza kochange donc tokende oluka matériel na baeglise soki otali bien tokende nde koluka bamatériel tokende oluka na biso lelo na mokili ya lelo mpe bible mpe bisoki na ntango ya suka mama baku wana mpe kozala mwa mingi yango wana bato basosoli bayika mpiko mpo ete mopepezo oyo apenda makasi amen wow esalaka vraiment pasi nzambe alobi toluka no bokonzi alola makambo nyonso opesamela biso donc ezosala pasi na bapaster wana akobunda 2 à 3 ans azokoka esuka ofuta baloyer te abundi lera moni azokoka te atuni paster moko aza na église déjà plein bino bosalaka nini ale paster wana ayebisi eyaka na mema ye bamemi ye na israele kuna bake kosimbisa ye bamaye babage ale akomi okoyisa bato na église donc bamagie ekoti na baeglise na biso mpona nini mpo tolingaka nano tokimona misu tolingaka nano okimona misu na baeglise na biso de réveil
Voilà. C'est pas ça, mais papa Trésor. Bon, au moins, il est si quand on lobby, au moins, il y a lobby na biso za na ba biloko o il faut biso to bundisa lolendo kulula eza ba biloko yo mwana nzambe il faut vraiment ba ko sosola ko éviter yango parce que na ba biloko yo emenima kape mabako ya mingi ozoma soko ozomona moninga za nango ebele yo mona ozate ngo bana ko tunu ba ka oyeba ndenge ni yazu koluka koyeba ndenge ni yazu soka la kisi yo ko zangi oluka po yeba oya moto eza olanda te ya moto eza plus omi pesa na moto apesa ka bomo. C'est ça. Ya monde ya moto ya bozu o ebibe binyoso ekoleka bozu ekoleka ndako ekoleka mais o ekomela siko zali plus liloba o epesa ka bomo o tuza ya ofele ya onde omela na se ngolo na yende tokoza bomo ya siko ya monde za le plus important tokenda ka plus église eza pona matériel te tokenda ka plus église eza pona kiti to monene église te to climatiseur te mais tokenda plus église pona bomo ya seko pona komilengela c'est ça normalement. Vraiment merci. On répondre à la question na biso bien. Deuxième question tozana ona kaka na mopanzi wana kaka tokoti na socialité mopanzi wana tokoti tozana deuxième question na biso ezali pona nini tomona ka mingi na ba église na biso de rêve omona groupe moko ya ba jeune garçon boy omona tangu supe batanga te mais ebele omona penza atanga azana ba diplôme mais autour na omona ebise misala ezalaka te mais ya fanda ka journée mobimba wana na église azo sambela nzambe apese musala olia bima ke ndoluka musala mais ya fanda alala ka wana na église toyebi kana kati ya bible wana ba ebisi biso okolia na mutoki na yo okosala nde okozwa eloko akolia donc oyo asali te ali apete siko pona ba jeune wana o bafanda kana begizo mona penza lekisi temps autant eza c'est de l'argent que lekisa temps bovandi kaka wana na église oki koyebisa bango nano nini po nzambe wana aloba ike tokolia na mitoki na biso oyo akosala alia te azaka même die wana oyo aza na kati ya bible bango bazosalela po bafanda na église oki oyebisa biso nano nini au place wana. Bon, moi, il y a des personnes qui sont associations, moi, qui gênent tout, bateau bazot qui mais l'ami qui est dans l'église qui est là la pour dans la permanence. Faut comprendre que source peut cause ami balé. Il y a des personnes qui osent la pour télé azangi que sika là là c'est au vanda ko sala te nga ke kuna komi se réfugié pour le kalam sur le singo ko ya na mpanzi okuna. Pe ami balé faut ko yeba ke nyoso tout auto sala na système moi oyo par rapport ya ba circonstances comme la babiso to yebi to muso eloko ni ekomele kuna. Donc le but c'est de l'argent, c'est vrai. Mais comme il pèse na nzambe pesa ya mutuya o ileki na tango na ebere. Alors so te bito kende pa isipona koluka kupona kokende kozwa o yesu azali compagnie te église ya nzambe ezali compagnie te église ya nzambe esika biso tokendaka po tozwa plus bon moi tozwa plus ba directif koomisa biso bokonzela siko comment tokoki koremédier tokoki koconseiller bandeko no basosoli te parce que mutu mosusu ntango azokende kuna eza po asosoli mpenza mpe malamu te parce que bible epesi biso ke il faut tout ça là pour tout bika et puis poto ya na 1/10 na biso po ya na to ya pe na 1/10 na biso na kati église to ya pe na kati ya nzambe maboko pamba te kuma mina bible mais soki yo vandi wana siko bando pesa ndeni voilà ya na biko ya maboko pamba te siko bango yango zo mona mingi pe baza ko échouer za te ka ko bazo ki église za ko ba to sa pe mibe ko akolote zo mona parce que biso poto moni so ke pa nzambe bible bi ma mibe ko nzambe za lo kwa ba loi. Alors ba loi po iba na ko réussir na ba loi et lo ba liboso ya ko sala ezaka po ba pe ko sala na ngo ko respecter ba loi lobi ni ba loi lobi ni ko yeba ngo ko respecter ba loi ndo ko iba pe ko longa na ba loi so ko yo mo ko respecter ba loi te e ko na pasi po na yo pe ko réussir parce que bibe biso ke bima kende ko sala apeta ngozonga moko na yo o chape na moko na zomi tiana kitunga obio baza ko travailler na œuvre wana be ba pe ko bika mais vous allez ce que tu expliquer moi les lois surtout et vous allez un peu difficile pour battre au sommet toi nous qui n'ont molo malin pour en faire comprendre battre c'est ça moto il faut abima et là on peut mususu to ko sosola wana parce que to ko condamner bande côté to ko bande bota mona mabete so to sosoli pété eloko nini ezo komela kwa mususu azangi sika ko lala yanga ke kuna mususu ezali circonstance ya sika azali na kwa ya zali so misali ezate eloko ko lukozate ya bi mais quoi que ne ko lelela nzambe pour nzambe fongoli les portes. Alors, par rapport à l'enseignement, il y a des gens qui ont été dans les langues, il y a des gens qui ont été dans les langues,
ezomema biso plus na tourbillon mais tobondela nzambe mpe tosenga na bango malakisi malema ane po basosola ete moto ifo bima oluka ezalaka te fo tonga osala okende koluka mosala oteka mpe sukali lelo lobo oteki nguba bainitiative personnelle komi na saki malembe eloko wana mpe ezosenga na moto atanga yango asoso po asosono malembe mpo abika na yango yango ozomona baetonga na biso mpe mingi toza kokangama mpo na nini parce que na kati na baetonga moto akososolisa mpe bayekoli to bana nzambo baza kovanda esika moko baza te bi mpe ya mboko toza kobibika par rapport à bacirconstance yango ezokoma de plus en plus difficile mais tosengaka na nzambe nde bakofungola nzela mpona bayengebeni nyonso mais kopesa mpenza kaka foti te mais ezali plus kososolisa mpe la mosusu ndeko mpe ayebi te aza kotourne wana mpo azoyeba mpe te mais maleme nde tobando nzambe anamema biso tokoyeba mpe kososolisa bandeko malembe mpe toyebi ke moko na moko akoyebi wana kososola. C'est ça. Parce que toyebi que na Bible, en tout cas ce côté na Bible, mutu nyonso nzambe atunaka qu'est-ce que tu as entre tes mains. Il faut za na moi eloko na maboko a partir eloko na onde nzambe akofulukisa ngo. Donc atandenge lobi ata vers moko ya sukali mutu akabeli o $100 yo ko pesa ngo ezo pesa ngo nyonso on a pesa yango action de grâce. Beaucoup de gens font ça au Congo hein. Moi ma famille même. O pesi mutu $100 ke luka ko sala eloko moko ya ko pesa ngo action de grâce. Eza vraiment ko zanga koyeba. Occuper ça $100 en action de grâce et puis on continue au senga non. Zoa $100 on a banda ko sala quelque chose et puis en priant. Et la prière OK prière et la ko zongo yo ko sala musala. Comme ça à partir ya ko tembo na ko banga nzambe na yo wana ndio omona sikoyo bazila na ko musala na nini commerce na wana ko mofungwama bato bakomo ya ko tuna sukali na yo bato bazo ya ko somba ngata na butu na ba 23 bakomo la musoba o somba sukali omona ti bimi na sukali o mati o komi na eloko mususu donc na quelque chose babanda quelque part pour nzambe atuna souvent qu'est-ce que tu as entre tes mains c'est ça bon côté omoni elaki na sosese eloko moko emangi kosekisa biso mwa ndambo mai toko na kosepela bandeko mpe bayoka yango mpo bayeba na nzela ta koseka oyo ekopesa mpe moto ta akanisa parce que omoni bible elobi oza na nini na maboko alors soki yo na maboko na yo oza plus na mbeto olalaka na permanence soki ezalaki kiti elobi ekoma mbetu apo ekomi kanape yo ko bando tourne wana ozomona alors toumelaka na kolalaka na eglise te poso ola na eglise lelo lobi obando olala na chair. Alors, il y a mon tuyau qui sur la malade, mais c'est toyeba eloko nini doni ni zamba chebiso nango ndeni tokobi kotiango pe na mokili pour mokili bénéficier nango parce que bible lobi o liboko epesaka yango ndezwaka ozomona tango ezoyeba pe kosala mosala oyo zamba chakati na yo ozobimoki ni kosala na maboko no simbaki €2 ozwi pe €2 investir nango to na commerce moko to na mosala moko nde bénéfice bando ya nde pe nzamba opambola yo na mosala ozosala totika mingi komipesa mingi ya kolala ya kovanda parce que ozovanda ukoavancer te po kende liboso il faut tambola alors kotambola eza effort osenga moto asalaka tokonfiaka plus na nzambe mosala oyo toosala mino tokonfiaka na nzambe nde tozofanda na permanence parce que yango nous permettre biso tozala makasi spirituellement mpe bakobondela nozozala spirituellement makasi ozoba kobondela makasi mais bana na yo ndako na yo ezozala toujours na nzala yango mpe moto epesaka plus porte na moyini mpe bakotake yo surtout soki nzala enyumeki. Voilà, c'est que manque ya initiative nde ezate ba initiative ezate to vandika to zeli nzambe asala to prier nzambe asala ba initiative nde ezate pona ko faire avancer. Et pe biso feto so la nzamba asala pe kana nzela ya biso bato. Ya biso bato oui. Voilà. OK, siko tokei to bimi siko muke toke na social siko ya communauté. Frère Trésor, eloko nini esalaka ke en tout cas eloko wana na mipozaka ngo souvent question wana eloko nini esalaka na media ya communauté na biso congolaise ke babeze soki mutu atie video ya babeze ya mutakala je ne sais pas ya kofinga mutu mususu omona etalami makasi batu ba partager yango makasi ke ba video o bazolobela par exemple ndenge tozoloba a place no okiko se ressourcer okipe ko fortifier yo eloko nini esalaka bongo eloko nini esalaka bongo sous question nango ezali meto suki nano wana eloko nini esalaka nano bongo mais moni bese c'est eloko moko ezaki tokovanzaka na communauté kaka te mais surtout na universellement parlant mokili mobimba bese c'est eloko moko eza lokola eloko eningisaka bato ozomona alors moto pe apesaka yango temps eza to aza pe na temps na yango mais moto asala na makambo na ye azosala o apesi mpe ta na makambo na ye elo lokola beza ondopesa yango mpenza mpe ta mingi
yango wana mpona koevite babese wana ezwa yo lukila yango esili eloko mosusu donc occupation luka occupation eza eloko moke ekoya eningisi epesi bino ntan ya kosolola mais so osala na makambo mosusu ozosolola nga makambo mosusu osala na place ya bese akozwa place te na bomoi na parce que na communauté na biso ezwaka place ezwa penza omona bakopartage moto bato ata 50 na bao batindelaka yo bavideo te baotindelaka bavideo wana ya mitakala ya bapaster je ne sais pas ya nini ya kofingana ya barando mona bazo partager yango parfois moi je me demande est-ce que baza na temps ebele boye ya kotala biloko oyo omona pe tamusu eza mulai to théâtre moko boye mulai penzo bamaboke wana nga na mipoza question ere wana bazalaka nango penza nde nini ebele boye sikoyo parce que omoni mpe na communauté na biso toza mpe na difficulté oyo omoni mpo na biso bato bakoma balivre baza mpe mingi te ata mpe bato bakoma baloma balivre etekamaka mpe mingi te biso mingi toza na facilité parce que omoni kodéveloppe mpe eloko esengaka eloko yango mpe ezala costo alors eloko oyo mpe ezalaka likolo wana nde tolobi babese wana bese eloko moko te kosenga moto adéveloppe sujet complément pas développement yango nyonso tout yango mona moto aza na facilité ya kolobela yango mais c'est comme eloko ezalaki motu fo azala sérieux aza ata ya kodéveloppe aza ata ya kocomprendre po aza ata kokopesa conclusion yango moto ememaka plus na difficulté pourquoi parce que il fut aussi un temps je crois 20 ans ou je dirais 25 ans communauté mpe na biso eloko bebimi mpenda eti 18 mpenda place mingi te yango epesaka mingi place mpe na babese parce que tozala mpenda parce que ce qui est des acquis les bossos la place manière que vous voulez des avocats pourquoi pas qu'il va baiser pourquoi vous aurez place vous avez manque d'enseignement manque d'études manque de classe il y a un monde qui ça plus place na ba buzz na ba dengo lobby na ba makambo et puis ça rapenda plus maillé l'été puis ça mis tant qu'il y a pas ce monde baiser le mot 1 2 3 et qui non et puis etikeli eloko etikeli pe eloko mon côté pour se développer vivement c'est ça et etikeli pe eloko mon côté na kati ya mutu oyo ekopesa o développer ba nini na yo ba nini mental na yo yango pe ça na facilité ya ko stala ngoto ya sala ngpe ya otika naza siko na sous question na biso wana siko eloko nini toki osala biso génération oyo eloko nini toki osala pour que bano biso to obota siko bakota na ba biloko wana ya ba base makasi wana pour biso moko to remarquer que eza na avantage moko te alors qu'est-ce qu'on peut faire neti ndenge oza na bana na yo wana boye papa trésor eloko nini toki osala po bana na yo bakota na ba biloko wana ya koklikaka ba base au lieu avanda asala mo formation moko boye en dehors ya oyo asalaka déjà parce que toyebi ke bayebisa biso que le temps est de l'argent mais comment to perdraka temps ebele na biloko wana comment bana na biso siko baoki kosala pour que bagaspillaka batana na bango te ndenge biso génération na biso oyo toloba ba 20 ans passé oyo depuis 2000 depuis début 2000 dans baka depuis ba média et comme à l'abri à tout le monde siko bana na biso po bakota na ba distraction wana te ba gaspillage ya temps wana te ya bakotala ba maboke wana pendant 3 heures 4 heures au mona pesa novel na kino ngana lelaka moko okuta bango pesa 3 heures ba ota novelas mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça mais omoni yon tolobi tozo ngana l'autre avec le classe omoni so tali bien ba oza mingi temps ya kotala ba novelas ba 3 heures 4 heures parce que na 7 heures ba ki classe te car les alaka wa ero no mala sur 29 sur to coach parce que 7 il faut qu'il faut talent combien retard na classe ba opinir yo ozomona déjà notion wana ça qui punition ça so combien retard alors pourquoi on se permet de la retard pour le loco modifier na moyo na loco ya wana moni loco za base éducation zonga na place et puis loco musu photo biso tant que ba micro le fait ba peut ko se discipliner parce que ba peut ko discipliner bana il faut discipliner ça là il faut moi logique moi que ça là bas tu vas comprendre que papa minga lingaka boye parce que ceux qui moto azali boso a aussi voir moto azali boso pese exemple nde watu asima ba ah c'est-à-dire papa batika kolanda ba maboke wana ki avandeli yango butu mobimba bana ba omona doki akoloba papa pe atala kanga pe no tala to mama talaka na sanso wana ya ona zo boso ki papa ko ekenda musala na 5h abina ton pas que musala na 5h pas que musala lobby je crois pas vendre la maboke wana vendre maboke ti mono ko na mukalobi na tongo pas que musala ata kindi classe je crois pas vendre la maboke wana to vendre la novelas wana kozoma ya mosoki loko ko entretenir bango zate biloko zanga tino mutomi ko entretenir bango
Alors tout ça na nzamba songa de façon que mututa ba valeur à classe et sa place nango musala pepe sa place nango poso misala ikoti na mboka ma classe pe na place nango il faut ba makambo ebele ko bunga sans qui va forcer mais manque ya ba biloko ngo pepe plus accès na ba makambo mosusu. Mais dans ndenge siko to la communauté tout entière hein to ba to généraliser bon une partie à communauté na biso toza na poto misale ezali nini ezali mais soki okena ba place lokola balimbisanga na ofinga te ba mboka msulo kwa ba France bali no mona penza bana ebele ya ba communauté na biso batanga kutu classe te oh nyoso eza awa bafande la penza ba biloko wana ba maboke ba jeune mama misusu ba koma penza ba sala ka ba rando donc vi ba vandeli ka rando dans ces pays de blancs place oyo ozana tout na ba possibilité nyoso ya kosala nyoso yo lingi ne bango ba yebana na ndenge ya rando ba finganaka ba fingana ba mama bani na katia ba na pe omono sa vidéo on a katia ndako ne bana bazali awa na Europe ezaka na Afrique te mais qu'est-ce qui n'a pas marché sur notre communauté tito comme à niveau wana parce qu'on allait profiter de cette opportunité ba oyo nzambe asala bango grâce quand même ba yana ba mboko ya mindele o tout ezali ça dépend quand na temps na yo au disposer pour ça la ba formation ko ça no 4 5 formations ce que lingi moi je connais congolais na mbu wa asala 4 études donc aza doctorat en philosophie doctorat en c'est pas quoi en philosophie je ne sais pas nini donc aza na ba titre belé nyoso atanga kaka mais ba o ba se permettre ka siko oli atanga aza na ba mboko mais baza ya communauté na biso c'est pourquoi on est en train de parler pourquoi siko yo ba fan de la kapenza ba maboke wana au monde penza mutu avant na France mais pour formuler même mes phrases en français c'est tout un problème mais à ça li ba 15 ans 20 ans là-bas c'est que ça signifie que la personne n'a pas fait même la formation. Parce que le soit na lingala te. Et ça l'a dit à quoi? Bon, au moins ndenge tolobeka na evangile moni mutu mususu tango azo longwa Congo aya anet na mboka ya Europe ayi déjà la mentalité moko ko. Ce pas yi a kuti na communauté mentalité wana. Yango tolobika ka ndongo lobi za pona ko blesser ba teza parce que to lukato evitango ya important za ka ko so na bandeko. Au moins il faut to ba dans la poto de tovandi ce tenir toi avancer il faut te battre pour s'intégrer dans le sens que bango awa ba vivaka ndenge nini bango ba sala ndenge pour ba avancer awa na poto au moins na muntu aza millionnaire mais comment ils font pour ba comme ba millionnaire au moins yango ko permettre biso te ba ko comprendre makambo na surtout alors ceux qui tozo inga comprendre que yango mona tozo tourner autour du pot to les l'autre les le bi peut changer comportement na biso te mais to linga makambo na biso changer alors surtout na poto to mona changement faut un peu na ko éviter ba makambo bilo tout ça la kama be to tanto positif non oui sur la vision musika alors important to ko couper ça na ba makambo ni sauter za ka que to luka to ko ta ba formation to luka to s'intégrer to luka nanu to ba ko zo pe ba misali ko permettre biso bimi na tongo mbongo zozo izaki mbongo kendaki musala mo soko du mbongo o ya musala na façon ya ko gérer yango na façon ya zandem tout ce qui est associé na batieli au fait ko pesa pe mutu sens moko boye ya vie mais so ezaka ke ovandi ezoya o gaspiller pe bongo peso pe mususu force te ya ko luka ndenge ya ko bongisa lobi vraiment eza vraiment yango wana bo nazana question nga mususu ya suka vraiment poto bando kende maleme na ko chite eloko nini kaka na côté social kato zonga ki na côté na biso social eloko nini ezo sala ke Congo na biso ezo décoller dans tous les domaines même spirituel comment Congo na biso toute la communauté si on peut dire notre communauté congolaise pourquoi ça ne décolle pas pour que la communauté mususu africaine baza awa mais tout le monde a quand même moi civilisation ezali quoi au monde appelle mutu akendeki pa bango net to par exemple ba Côte d'Ivoire au monde ba immeuble ezali ba hôpital à minene tout ça là mais pourquoi chez nous rien ne décolle et là moko décollate même spirituel et logo spirituel dans domaine nyonso chez nous ça ne décolle pas et ça quelle est la part des responsabilités de chacun de nous na manque de décollation ya communauté ya Congo en général. Bon, au moins tango lobi que le réseau décolleté tout tourner autour des potes faut biso moko pe tout ça l'examen de conscience en sens que au moins so la muki na tango tuna na pourquoi au moins makamne simbiti faut tona et le connaît ça du ça pas marché ozomana to lo ba différent attend la religion parce que mi to quand ça soko fuka mo sambeli ndenza mayoki
Oh, Bible le bin zamba 20 ans comme surtout na liloba. Au moins un chrétien on va na 6 mois, 7 mois, une année à qui na l'église me connaît surtout, mais il y a moi ça quand même temps autant à Bible na ibi. Abenga ka passer papa bonde la pona ngai hein. Papa nzambe na lobi nini. Voilà. Aya ibika ko za ba révélation passer après ça ka ya ibika ka verser au pasteur après l'église azakata kaya ko compenser ndenge ba peuple ya béré bando ça comme nous dit la Bible ce qui va le temps ba tei bango Bible azona ndaka vérifier que ce qui makambo o ba petit bango ya solo biso le ko ça surtout décoller c'est ça parce que biso moko non de temps ya côté le maté parce que responsabilité les autres sont là ba pasteur qui sont là pe biso bato ozomona ce qui yo moko comprendre que si kana zawa ils aussi me sauter qu'est-ce que dois-je faire pour avancer il y a moi déjà point de départ il y a moi aussi dans la biso moko tout à fait conscience à comprendre que non ah oui ils aussi me sauter ah on a continuer sauter il faut na joie nouvelle départ alors que pouvons-nous faire pour nous changer il faut qu'on tente la seconde nouvelle départ tout le bas social tout le bas boy oh social il y a ka ce makambo comme belé ozomona ce qu'on a en bon côté ko aider ndenge ni ozomona oko mutazolo ba ko ngozo simba te social exacte or na poto aso ba sala social c'est parce que bango moko nanu ba ko se venir ba besoin na bango de ko ba ko ko tala ba bazangi mais biso moko non to ko kati bo ba bazangi to ko kana ko soutenir na besoin na bango ndenge ya mona wala plus par exemple ba ndeko ba na poto ba zo sala ba na facilité ko idée ba to ba na Afrique alors biso ana communauté na biso que devons nous faire pour avancer to yeba penan ko za ba responsabilité na ce temps que bato ko s'engager na ba makambo ko sala plus makambo avancer parce que pour créer peu makambo et ça qui non bah tu vas tirer bisoka pas dans le mauvais sens plus dans le bon sens parce que attends tu but au sambela c'est vrai mon Dieu ça sambela mais ça qui n'a l'église mais est-ce que tant yo sambela autant dans ta Bible au sala makambo Bible lobi tout ça la ka ndenge oyebi ndenge passer à yebi au banda ko sambela te nando ko mo sambela vine za la ka ndenge mo changement pesate so changement na vine za te pourquoi l'inga va changer quand vous avez responsabilité que non na tiki kotamba na via kala ina tamba na bonzambe et sika changement bandaka yangwana siko kandi ko yebola vieux na yekoli na koti ya sika itambola ka ndenge ni ozomona parce que balinga ka nini lo ni balinga siko biso ba loi wana ba interdiction to ba makambo oyo via sikezo senga tolingi ko yeba yango te mais tolingi ka changement na tolingi na mbongo kota tolingi na boje kota mais changement na yo yaonde eko pesa yo pesa sans comprendre que vie au na côté sika et ça la kaboy et ça la kaboy donc ça demande ba réflexion oh pour mutu a réfléchir il faut ça mutu oyo ozalaka na temps ya kozala yo moko na conscience na yo pour réfléchir mais ce que tali banganda na biso surtout tala na Congo ba fongoli kaka état dirigeance président fongoli tandenge ba bare etondi mbala moko ti tongo et puis moi j'ai vu il y avait que des jeunes gens. Donc, bato bazakanata ko fanda ba réfléchir te ou bien zalaka nano nini parce que muto ya vanda kanano ye moko azongi na bo moto na ye moko pour réfléchir pour na makamu susu eza difficile pour aye ba place nini ezo simba te place nini faut abongisa donc ça première réflexion oui réfléchir ça est tellement important parce que réflexion muto ko pesa muto sosola ozoma ce que muto réfléchir tanga ko sosola pesa sisi mutu oyoka boso biso na Congo te ata mutu ota tango réfléchir azota ko sosola mais loko mutu oyo na Congo tisiko to raté eza décision mutu ko sosola mutu ko ibanga pas zo atsko décision ko tika yango de comme un problème eza décision na suite loko eza mabe ayebi ke ti erreur so na so loko eza mabe mais so décision ko tika to décision ko boya yango de ça na décision na suivi ata soki to sali eloko suivi ezala te bo sala ngo ka esili bongo boko bolandela ngo pe isusu te ebonga isusu tali bino te donc suivi ezate na décision loba na frère finalement parce que on temps où la décision on a déterminé voilà dans sa décision on a vu on a obligé d'atteindre l'objectif boy alors sur la objectif oh il n'a pas 40 000 francs ça dans 2 ans ou dans 3 ans alors plus comme plus focus comme plus focaliser na makambo oyo ba décision oyo il y a au mémoire pe na zela sika ande na zawa il faut na ça makambo la 3 ans makambo te ko yela on est type mémoire la distraction ko bebisa ba projet na yo obligé au longo la nzela na yo ya on peut se mettre au temps avancé au bilan na za na suka sanza il faut na kanga au moins 1000 € pour na sali loko boy alors
so na ke musala nde na ozambi lero ngala so mutu moko ko mema na mama ibongo ke musala memo sika musobi ke so na ke musala 2000 euros na ozango alors luka o etuza ni 1000 euros na profere na kende musala na tika ngala tango zo tika ngo lelo tika ngo lobi alors au fil et à mesure poza ko se loigner na ngo afida pesa ko koya poza ko tendre objectif na yo so so tendre objectif moko piso makasa ko tendre o elandi ba détermination moko na moko nde escalier za na kapé meuble tongami malembe alors c'est la siko détermination na détermination muto zona focus au muto à côté le milaka makambo oyo ye a raisonner pas kene na liboso. Voilà, merci beaucoup. Mona oya suka po to bandi ko chité malem. Mona oya suka frère Trésor. Oh solo bien ça que moi suka zaka que Zamba sunga biso ba Congolais to bana ko telema parce que eza il y a moto tezo c'est na tout c'est na moto fika za la déterminer ba ye ba iloko nini ya lingi iloko ne so za ko avancer te a so solaire ngo pour lobby a bana ko pesa siko crédit na eloko eza ko avancer te po kinde liboso alors eloko andi zo senga na moto na mopanzi te na gauche et senga na yomo ko siko pesa les meilleurs de lui les meilleurs de soi lobby maman. Non, bien, tu dois ça les meilleurs de soi, de lui. Voilà. Voilà, si comme tu as à télémi, pas de force, non, on est dans ça, on a aucun depuis dans le coma. Ceux qui déjà télémi, on te revend ça à la vie. Mais ceux qui n'ont pas télémi, ça y est, tout le monde, toi, ceux qui n'ont pas télémi, ça y est, pas dans la possession, ils n'ont pas télémi, ça y est, tout comme le coup là, nzungu ya crabe, ndeza crabe, ce qu'on voit, on va te montrer à Diembele, à Koïka, bon, à quoi, il y a un moment, nous avons une difficulté à aucun peu. Mais ceux qui vous a déterminé, la détermination de trop longue. Vraiment, merci beaucoup, frère Trésor. Merci beaucoup. Nathan a disposé pour Nabiso. Bandeko, masolo muketo zaki nangolelo pour Nabino Yangoana. Voilà, oza olingi o pesa batumbote au revoir avant de clôturer. Ou bien. Natamboli ka nzambe na opportunité biso na mukona lelo. O ni sto ozwa. Opportunité ko ka biso nzamba pambola nzamba beniri de façon qui mbala sima. Apese biso mayele ya ko bako. Pesa mosusu tonisia okende liboso malema mende tokoyeba na ko avancer oya kozaka ata koyoka biso pe nzamba pambola ye. Amen frère, merci beaucoup, merci. Merci bye. Voilà bandeko na ngai touti ko solana frère Trésor to ko bando solana mingi par rapport ya makamboka ezoleka na communauté na biso. Comme batu ba star na biso comme otia ba kalba lingi su batu ba lobela bango penza mingite. Nous on va commencer à faire des trucs comme ça. To lobby, to sololi, to tala ndenge nzamba obanda ko sunga biso. Bande konanga pomboka se développer za la kate qu'il faut mboka wana l'état esa le labino. L'état za na besoin ba taxe wana za la mingi ba effort ba batu privé. Donc, tous en a besoin, il y a qu'à développer une stratégie. Parce que tout le monde qui n'a l'été, ils ont tambolaté. On doit développer une certaine stratégie. Ça fait combien de temps, l'État n'a pas Congo et Bonga? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Plus de 25 ans. Tout le monde depuis départ à mon bout. Tozelaka et Bonga. Mais ils ont bongaté. Alors, on ne peut pas rester là-bas. Bano Babota Maki, il y a 25 ans, comme déjà, ma grande personne, c'est ma université. Même ça les a été. Alors, peuple oyo ezalaka organiser basala kanini bo développer ba stratégie mususu ya ko vivre sans l'état. Moi j'ai traversé le monde entier. Il y a des pays là où l'été sala ke lokote lokwa ba Philippines ba Cambodge l'état na bango sala ke lokote mais ba développer eloko moko boy ba Uruguay pembene ya mboka ya Messi ba Uruguay eza ba pays ngana komaka na Montevideo capitale ya Uruguay baza ba riche ba se développer bango moko parce que pour osala bilanga non na bandundu na ndimite ke gouvernement ko pekisa yo pour somba moi terrain moko bo osala bilanga olio melaka ba masanga. Je ne pense pas que l'été ko pekisa yo pour bato bazo zo moi $100 osombi moi soso 4-5 o tiangwe pa koko na yo avanda côté ya ipene kuna e bandi kokolo oyela ngo bilo aolia. Je ne pense pas que l'été ko pekisa yo. Donc, pour faire développer notre pays, comme l'État on est décidé par l'État Nabiso, on peut développer d'autres stratégies pour faire avancer les choses. Ce que je vous dis est vrai, il y a des pays qui se développent sans l'État. Ba parti misusu ya nini Amérique. Ba ki pa kutu makamba ya gouvernement il se développe. Et pas Nabiso na Congo kutu, tozalaka na Butembo. Butembo bango kutu ba solo kutu ya kine le place biso to koli biso ngano koli na este kuna
Po soko ke butembo ko kamo ezalaka lokwa paradis. Babando ki pe makamba gouvernement te bango commerce na bango kaka. Mais pourquoi to komaka ba meli masanga ba fongoli ka nini état d'urgence tala batu na baba. To koma ba meli masanga muto azwi mbongo lelo 100 ake si yango na ba. Lobi suto ake aluki sous 100. Oh soko ozo bomba kata 20. Oko somba moi place au sala tabilanga. Pona ko sa rechi zala ekendaka male. Pona ko sa bariche na kati ya mboka. Jamais muto akendaka musala ba futa ke salaire akomaka millionnaire te. Ba millionnaire zaka bato ayena stratégie ne moko boy, ayena idéologie ne moko boy a développer yango. A former une société. To tanga kango na ba livre, to mona kango na ba télé, ba milliardaire nyoso, ba sala pona mutu te. Ba sala la ka mutu te, ba développer ka ba stratégie ba bango moko, ba développer ka ba idée o bazana ba initiative pona osa quelque chose. Parce que toza penza ba pauvreté. Toza penza ba pauvreté na Congo ana. Insécurité ezali bien sûr, mais pour osala bilanga na nzela bandundu nana ko pekisa yo mutu azate, mais to sala kangote parce que l'état essaie de se voir biso, mais to luka ba stratégie pour on doit quand même avancer, on doit survivre. Voilà, ya muketo zala ki nango lelo yango wana. C'est apprendre ou à laisser, eza conseil kaka na kati ya communauté to solo laka.